Parce que biso ba fan na yo. To yebi ke yo za mwana ya vie de loin. Ouais. Mais après un temps, moi ba soupçon pe bi maroza mwana ya. Papa na biso sai. Place wana moi clarté pena te déranger biso ba fan na yo to linga to yeba. So qui pe balobi ou ndengo lingi otuna wana ceux qui n'a zappé moi na président sai je dirais oui na reconnaître le quoi grand artiste et la République démocratique du Congo le quoi la ami ya papa na vie de loin ndenge na reconnaître président l'a dit et Sobé les rois d'y rire ndenge na reconnaître ba président tout sans exception. Mais moi tu as eu aussi à travailler. Oui, président LBG. Oui. Oui, mais quand même tu as eu à travailler avec papa Sai. Na yango na sengi na bino nyonso bozali confiné. Bino nyonso bozali confiné bofungola makutu boyoka ngai. Bobakisela bana na bino baleki mingi te. Na yebi eloko nazali koloba na lobi na bino na lisese bino pe bosusu lango kaka na masisi Jemi d'or tala ezalaki nango kaka Jemi kasi na mosala kitoko bapesi bango prix d'or yango ekomi Jemi d'or tala tina mokili mobimba ekosabone awa na Jemi d'or bato nyonso botalaka bino pe bozali na prix na bino ya wolo oyo babengi na lopoto or botika ete tata pambola bino. Quand on veut changer les choses, on n'attend pas de réunir toutes les meilleures conditions. Mbote na balandi na biso ya Jemi d'or télévision. Je suis encore là, votre humble servante Caroline Makoka. Je suis encore là. Aujourd'hui, na émission na biso, tozana invité na biso pour la ngaza spécial na kombo ya Mobikisi. Alors, les lots tozana Mobikisi. Tokumeka un peu kolobela po na Mobikisi. Bino ba fan ya Mobikisi pe balandi na biso ya Jemi d'or. Bomeka un peu na koyeba qui est Mobikisi. Bonjour Mobikisi. Mbote Carole Makoka. Bonjour. Ouais, Dieu fait grâce. Non, mon appel Dieu fait grâce. C'est mon nana. Ouais, en mode confinement, donc on s'est là. Ok. Donc on va chômer involontairement. Du coup là, il y a virus mon boy. Oui, qui trouble vraiment mon belé. Mais donc nous avons ça la carte bien quoi. Au bandit si j'ai mon roi bien. Par rapport à confinement ou pour Nabino artiste et comédien. Est-ce que les autres troublés binotés parce que vous va en anda kunaïbi qui biso tout ça na bandako. Vraiment tout suka ndenge moka na ba fonctionnaire à l'état, tout suka ndenge mo na ba joueur, tout suka ndenge moko na ba musicien. Donc moi il y a ça là il y a aucun des tournages exacts parce que déjà ba boy entroupement. Et puis d'habitude tu tournes à Ming Libanda parce que na ba 4 ndaku tu as vraiment la lumière suffisante donc tu tournes trop Libanda donc étant tu tournes à Libanda et ça là que batunda kaka donc yango wana na cadre respecté pe maloba chef de l'état donc mibeko yango to zabiso nyoso na ndako. OK mais malgré ça ndako zo mi batela quand même. Rapport ya ba mesure. Monité non so na. Toi pena. Monité non so na. 100 mètres. Pourquoi il commis déjà émission on est singi ba micro mais bitango yaki to banda so la na téléphone mais yo zano gawa ndeni siko to mi batela kaka. Ouais yango il est OK vraiment merci beaucoup. Mobikisi nalinga ki so to me kampe kolobela yo
parce que biso ba fan na yo to yebi ke yo za mwana ya vie de loin. Ouais. Mais après un temps moi ba soupçon pe bi maroza mwana ya papa na biso sai place wana moi clarté pena et déranger biso ba fan na yo to linga to yeba so qui pe balobi ou ndenge olingi otuna wana ceux qui n'a zappé moi na président sai je dirais oui parce que moni ndeko ya papa automatiquement pas à papa. OK. Donc biologiquement ou artistiquement parlant non le papa nanga eza vie de loin. Okay. Biologiquement papa nanga eza Messi Bankal et Georges. OK. Ouais. OK. Mami Strone Malewa oyoki ozanga posa oyeba si réellement mobiki ça la mwana nani. Ndenge président sobe papa nanga ndenge vie modero za papa nanga ndenge papa Tito za papa nanga ndenge président Lomba za papa donc ndenge ba président ana ba papa ebele mais ana papa biologique na moko na kombo ya vie de loin. Non, na kombo ya Bankal et Georges artistiquement vie de loin. Papa vie de loin de papa moboti na ngai mta botinga. OK. Mais un moment olikaka na émission peut répondre par rapport ya mambo oyo. Et puis un temps to moni papa na biso sai o azape papa na yo amira ki pe su koleka koloba na ba émission mo ilikaka na poto mais après to moni su yo zongi ou meki un peu ko changer langage. Ce que tu yeba ki tezala ki reproche papa biologique asala ki reproche to yo mo vanda ki o santa ki na changer langage na loba ki nini ya lobaki nini non ebate non parce que ebite ke ngana ebike non natikalo répondre à mutute kolobaka président ça a été ngana natikalo répondre à mutute koloba pona mutute na ndenge moni tu ndira lobaki nga na ya ni tu dois les réponses non ça non mais c'est parce que faille o etambola kipena aux amons la vie de loin aux amons la sai et maintenant ma confirmation mo rebimaki ke aux a vraiment moi na vie de loin aux a vraiment moi na sai. Et puis un temps, au leka qui au confirmant que aux amona, il y a vie de loin, mais au moins on reconnaît qui ça. Oui, on reconnaît le quoi grand artiste et la République démocratique du Congo, le quoi la ami ya papa nanga vie de loin, ndenge na reconnaître président l'a dit et Sobé les rois du rire, ndenge na reconnaître ba président tout sans exception. Mais moi tu as eu aussi à travailler le président LBG. Oui. Mais quand même, tu as eu à travailler avec papa Sai. Non. Vous avez travaillé dans été? Non. Na tikala jamais aux ala partenaire né scéniquement yépé non plus, mais je sais que avec les temps l'Inzambe a bongisa makambo to ndengenzamba olingezala ezala esengo ya vinanga mobimba. OK. Ouais. Vraiment, OK. De loin, nous saluons Papa Saï. Moussou Zali, par rapport à Yabès au Kominango, aux amours on a vu de loin. Mais aux amours on a mais aux amours on a Bès Moko et Saloningini. Aux amours on a mais aux amours on a Bès Moro. On a mon robe déjà na ba place Moïse supérieure quoi. Merci pour l'information. Non le bas dans contexte, non répondre dans contexte. Oni na wa mwana milliardaire président a vie de loin milliardaire na comédie na ampleur na nini na besoin na yoloba ne pense pas que buzz nanga ou ampleur nanga eza plus ya papa donc biso toza ba héritier on comprend donc papa a na mbongo biso bana tokoza la ba pauvreté donc voilà réponse yango. Mais par rapport à moi, pourquoi na mbongo malgré que na papa te, pourquoi na bambongo na yo? Est-ce que zo mona zara na vie mula inanda quoi papa? Échanger l'autre. Non parce que tu commences déjà à te sentir responsable, tu dois aussi faire ta vie. Mais oui, parce que je l'ai fait déjà. C'est ce qu'on dit. Donc oza déjà oza na vie mula inanda quoi papa? Non, pourquoi? Naza na vie mula. D'ailleurs tu na 40 ans ozara o la ndera ba bien papa. Ata na kolongwa kandaku. Atana kolongwa kanda kwilingi lubate ke kombo na nga foba longola na buku lopango pona kusumbi yanga lopango. Donc à chaque fois que papa a besoin de toi onga no sombe za pona bananga. Donc oya koto donc noko zelana noko zeleza biso bana. OK. D'accord.
Et pas biso basongi babara richesse ezala ya bana. Et donc oh papa za nango za biso, oh biso toza nango eza ya bakoko na ye. Donc c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup pour l'éclaircissement. Ouais, je t'en prie. Aussi, na moni osali agence moko isolé la publicité et tout. Mobi Prod. Okay. Bon, ils ont agence à publicité tendé bat bazon, ils ont agence à production. Ok. Mais donc toi on a ba département belé. Il y a théâtre plus dans la carte. Tout donc alors tout. Mais il y a théâtre on est dans la carte sérieux pour comme déjà na batu na yo. Non. Oh, bah, en fait les années. Agent Mobi Prod eza projet mo yakala. Eza projet mo yakala seulement ils allaient na combo et comme ils allaient en hôtel lelo. On se les disent Mobi Prod parce que eza combo mo big sinde bat baebi mo mingi. Donc yangwana to bon tout cha combo liboso mais tu garder toujours même philosophie à projet na biso to zalena. OK. To va nous produire ba musiciens, ba artistes et comédiens d'une manière ou d'une autre. Et on a le but. Ceux théâtre, tu salle, tu louer salle, tu bengsi batu. Par exemple, pour Papa Lianza. OK. Tu saler les publicité, tu mets que soit Papa Lianza ndeto solanaï. Vous comprenez? Donc tu es vraiment dans la condition où hier se sentir à l'aise. Aïe, à salle spectacle. Batu basombi ba billet à bénéficier na offre bénéficier agence peut bénéficier na offre bénéficier. OK, maman Sylvie Kongenda oyo qui est na ngote qui a déconné azara na ndako ya papa sauf que Mobi Pro wana ezali ona Mobi Prod. OK, ezali pona ko produire ba ninga mususu o bali ba banda soit ba o déjà ba banda pona ko sunga bango na pour promouvoir culture donc voilà. Mais au déconner na théorie na ndara papa. Non qui ouais. OK, mais malgré ça ndara papa déjà banzo bo taper bana na yo. Nga? Pour no monde yo kufila na ndara papa. Oyo komati azmo na papa oli ko kendete. Na botande karaté. Karaté au bota. Karaté ma fona bota. Talent depuis na komi boye na mata mwana te fona bota. Ah, sois en pour ça bien. Parce que moi na wana arozala mwana ya Mobi Prod to arozala. Ou le dans le contexte art. Ngalo que ça tellement moninga chez biso awa. Ya wana kota ngaka bandingi mo. Na linga ga po na boya azani maele makasi bo comprendre ngana e. Et franchement, ezaku tsonde nga evi tellement beaucoup tangaka chez biso na kise sous school ba Kashibangwa. Konini pe. Général qui manga moi mais na ozoe kaka. Tenga za na contest on a tena ebike na no botite. Il y a un contexte ni. Tenga na contest. Oh yo ebike na botite. Na ebi bon. Il faut parce qu'on a bota kalaté. Kalamini te. Kalaté. Bon, kalaté Mobi qui se robota na kati ya Mobi Prod. Alors na Mobi Prod. Robota na Mobi Prod. Oh, Mobi Prod toi na ba collaborateur lo vie Tito na botendeni. OK. Na ba collaborateur lo vie modéro. Lo papa na vie de loin. Na botendeni. OK. Vous comprenez? Donc Mobi Prod toza beaucoup plus na ba collaborateur que bateau tout le baké banana biso. Na collaboration lo na mundirba. Kibisanga siko na ndenge boya normalité. Non pesa mundirba combien pour asala mambu nanga. Ezaka kena na présenter mundirba projet na talisi avantage na yi. Comprendre? À mon IP que non ils en ont le monde pas mal. Tout ça, jeune, tout se soutenir. Ils étaient que Mobi qui s'est dans millions, tout non. Ils étaient que maïe les pots, babi maïe les ndé pesa en bon, bon pesa maïe l'été. Donc tous les grands, il y a des domaines tout haut na biba ko sala ke au bazar na capacité, il a contribué na agence. Bangwana ba collaborateur na collaboration na Jalis Pro. C'est un grand réalisateur. Bon, dans la collaboration, on a des acteurs à miner, dans notre société, papa Tito, vie modéro, donc va te belé. Et ça été bon, ils ont Mobi Prod, agence nini, donc ici on a énergie, na eu énergie pour que tout s'en sortir. Donc c'est un peu ça. Ouais. Maintenant pour les fans na yo, sengi bango nini quoi par rapport à motivation, sensibilisation, il y a agence au Fongoli.
En tout cas, l'air conseil nalinga na na première place. Donc yango anande et ça la tozala. Ba conseil na bino par rapport à Mobi Prod. Bino bwana expérience au temps susunga na ebate. Biso to abato to betadam. Alors muntu oyo azo tala fona bangaye na bangaye koleka ngamtu na prétendre aux maître na kati. Donc ba conseil na bino par rapport à Mobi Prod yango kande na tokoza na ngo besoin. OK. Ba fan na se boyoki Dani qui a caissé na se boyoki déjà ba matériel pe tous on a besoin de matériel. OK. Au moni botam soko ateso na tinimbo na nga tam so ko liambo na nga yumo tindi nota moi caméra moi bien. Et au komela 5 démos boya bien et des biseaux ba lumière à ta prise à ta ni domino nyonso o ekozala ekosunga pe technique et agence donc ils ont vraiment le bienvenu quoi. Okay. Merci beaucoup ba fan na eso boyoki Mobi kisi na lingi suna meka un peu kotuna par rapport ya teni na wana utala ngona lola. Alors toyebi keza teni na yo sela ngo mingi surtout na bagag. Mais na moni na ba théâtre teni wana on dirait na zo mona ngote. Alors eza dû ya quoi? Na ba série mususu. Oui, na ba série mususu teni wana. Ah ouais parce que eza c'est long projet hein. Na ba projet au monde Mobi kisi na teni wana. Donc c'est que bazala na besoin ya personnage wana pour ala teni wana. OK. Eza na neti ba bloom juste au sali na leke TV. C'est un peu déjà deuxième saison dans je crois de Gbimi. Là je ne suis pas Mobi kisi. Ya wana ba mona ngote. Donc naza 6 fois wana na joué 6 fois. Garçon mon communicateur ami ya Firenze oza principal mobile ya baby. Okay. Donc bata la baby déjà histoire étant sous maintenant par rapport à OK par rapport ya ba fan na yo ndenge bazwela rawo Mobi na robe na yo ndenge ba rozwela yo sans robe na yo oza sûr que au bout sa identité na te soit base na wana. Non. Est-ce que vous gardez en kaka? Non, quand il s'agit des Mobi ici en tout cas aux soit créé 6 fois tamukité. Quand il s'agit de 6 fois au monata ni moi Mobi cité parce que tout ça la penza différence na ba personnage comprendre naza sur ba fanatique kutu ba osepela na polyvalence wana au moni to bande pemba monter na Mobi kisi et ya ki lokwa litabisi dans le ya ki lokwa litabisi batu balinyango yango tozo salango pekande bat ba olingela ngo bon mais ce qui est que tomber que ba fan na yo ba sengi bazana posa ba mono na ki Mobi kisi wana alors au moins on satisfaire ba fan to oko sala o eza katina yo fanatique ba satisfait ka été fanatique aza éternel insatisfait seulement et singaka na yo oyo aux ana ba fanatique fouye baka elo nini oko présenter na bango eko lese bango te. OK. O eko sala bango ka bien eko sala balo baka star na biso ou artiste na biso lui il est différent. Donc yo linga bango balo ba donc ba betali sur la différence. Tant yo ya ko présenter bango elo mombo. Moni biso ba artiste toza kwa nzambi. Comprendre. Si vous avez la volonté à mon tour tam susu nzamba tunaki mutu na omondeni na sala ngungi mutu alinga boya comprendre nzambe a imposé kimbala moko comprendre donc c'est-à-dire biso ezanini tangu na vandi inspiration moyelinga o comprendre na c'est limité te na loba na que tout na ba fanatique nanga ba mo ba fanatique nanga ba bisanga ta yo moko. Yo sala présent donc zoatan ya bongisa ngo problème na biso za la ko bongisa tu comprends na bongisi lo nanga très bien et na bi kende na bongisi ngo boye en tout cas niveau na bel ba fanatique nanga so na présenter bango bon c'est pelana. OK ouais. Mais papa ya mo se sentir à l'aise ce que zo jouer tant que Mobi qui si naninga jouera na o wana autrement place news elle vraiment très à l'aise na à l'aise quand je me sens sur scène.
dans tous les domaines. Donc, il suffit qu'on a sur scène. Et nous, tu as besoin de qu'on a sur scène. Tu as photo salango net c'est scène mon beau. Non, ça peut qu'à l'aise. OK. Non, le bateau que on a zangi ni fallait na bakisa vous était. Donc, ndé na zande ndé non yo ka bien quoi. OK, tu comme déjà ko chité ba fan ya Mobiki ici. Déjà. Déjà. Elle est aussi. Ah, et si la tenue ni. Ah, Carole Makoka. Les robes d'abord on est suka on est les maisons araga. Carole Makoka. Oui, qui se comme déjà ko chité. L'exception de la presse. OK, merci beaucoup. Alors na ba fan nyonso ya Mobiki ici na ebike bosenga ba mot de la famille arolobana yango. Mais naza si on comprendre qui est Mobiki ici, qui est Junior Mobiki ici. Donc collection collection. Mingi Mobiki ici abimité quoi. Mingi Mobiki ici abimité azara na kati ya ndaku na ye. Azara na kati ya ndaku na ye Junior Mobiki ici. Ba collection. Na ngai na lingara mo mingi pena. Tout là te ma papa. Habito là te ma papa bokonza likolo zoya na ma papa. Merci beaucoup. Alors ton mot de la fin et puis 2 ou 3 dédicaces na yo et rosala bien. Nga possibilité. Mobiki. C'est ça le mot de la fin de ça la que Michel Silanga no lo bangote. Mobiki. C'est le. Na lola to continuer. Mot de la fin par rapport à l'émission Lelo et ça que par rapport à bâton difficile au passé. Tommy Batela, Yambo Nzamba Batela Bisso, la vie humaine est vraiment sacrée. La vie humaine est vraiment sacrée. Tommy Batela, to sokola maboko na biso tango nyonso, to éviter ba contact, to éviter place baza ebele, donc to vana na ndaku. Coronavirus oyo solution nango ezaka ne bandelita muto a se prévenir prévention nango ndeza eza efficace koleka onyo so ekoluko ya lokwa kisita ngo ozala déjà atteint donc Tommy Batela et ça la biso vraiment moi pasi ndenge ba mambunyo eza freiné déjà bana Chypre na lingena za na bino bana Turquie bana Grèce bino moni frontière nyos tu ya mokili eza vraiment bloqué donc il y a pas moyen et ça na volonté na bisoté comme visé zali il y a Tomulai nzambe asunga makambo ngweleka avant que visa expiré to zalawana to sala o ezalaki prévu donc voilà na ligne bino mingi na bike bino pe bolinga mingi ba conseil na bino ndena utolo ba tout à l'heure il y a une des force et puis grandeur na biso. Merci beaucoup. Naboaki peuple congolais de partout. Bato baza bisika nyonso nabi toza confiné biso nyonso. Donc na pesi batu nyonso ba confiné mbote. OK. Solo ezali na pasi pe mawa mona na moto. Ye azali koloba message oyo nayebi bana ya tata na ngai mingi bavandi na bandako na bango na volonté na bango te tala yo jogo olula entraînement moyo kende ikeleve ovandi na ndako tala ndulia oyo alela kokende koyemba bisika nyonso moye ikeleve ye avandi na ndako tala journaliste oyo alula kosala émission kasi avandi na ndaku lokola Carole te ye alandi po azali na souci na bino pe na confinement oyo bozala nangonga oyo bokoki pe ko se distraire vraiment na yango nasengi na bino nyonso bozali confiné bino nyonso bozali confiné bofungola makutu boyoka ngai bobakisela bana na bino baleki mingi te nayebi eloko nazali koloba nalobi na bino na lisese bino pe bosusulango kaka na masisi bozali mikolo bosusula Mobiki ici est-ce que koki kolobela po na chaîne na biso Gemidor o yambio Gemidor télévision pinini batu ba s'abonner Gemidor tala ezalaki nango kaka Gemi kasi
na mosala kitoko bapesi bango prix d'or yango ekomi Gémi d'or talatina mokili mobimba ekosabone awa na Gémi d'or bato nyonso botalaka bino pe bozali na prix na bino ya wolo oyo babengi na lopoto or botika ete tata pambola bino. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Na balandi na biso ya Gémi d'or télévision. Lelo tozala kina mobikisi ya pamboli biso vraiment. Alors je suis là votre humble servante plutôt Caroline Makoka, autrement dit CM. Je vous bénis surtout dans un mobikisi ceux qui n'a pambolité, ceux qui n'ont recevoir té. Ah là je vous dis merci, 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 merci beaucoup. Merci à mon boss, merci à mon boss. Je vous salue de loin Papa Deonzinga. Aussi je salue Mundir maître noir, je te salue de loin. Je salue Jike Ambouba derrière en barbe jaune. Je vous salue Jike Amboubé. Je te salue de loin, je salue Sarah Nunga, ma tante, je vous salue. Je salue Major, mon privé, je te salue. Nakobo Sanate na saluer Lissousou. Junior Mobik ici, qui est tout près de moi, je te salue. Artiste Nakobala yo, Kobangati. Merci beaucoup. Dina bala kibande kuno nyonso ya basi. En tout cas, je salue maman Sylvie, je salue maman Sylvie Kongenda, je salue mon président Papi Kongenda. Pesa petantina nimbote oyo ya pemi. Tatinani ya pemi na pesi yombote mboto si maloba uti pa mobikisi. Naroki ko désobéir te pour nazowelela nzela ya lola. Je salue tout le monde, surtout ba fidèle na biso ya Gémi d'or. À chaque fois que botalara bo mirara pe ko partager, ko aimer, surtout bo s'abonner massivement. Tozanango pour ça, je salue mon président Papi Kongenda. Voilà, je salue notre sponsor numéro 1 ya Gémi d'or télévision, Mamistron Malewa. Mamistron Malewa, sponsor numéro 1 ya Gémi d'or télévision. Je n'oublierai pas de saluer Dani Maneka. Je salue Dani Maneka, je salue Lucia, la maman des garçons, je salue Chancel Diakese, je salue Hortense Kirenga, je vous salue, que Dieu vous bénisse. Borolanda biso sous na deuxième émission, ya mingi ya kolobeza kaka, bobo sanate na ko s'abonner, bobo sanate na ko aimer, bobo sanate na ko partager. Alors ciao. Quand on veut changer les choses, on n'attend pas de réunir toutes les meilleures conditions.